nzambe yozali nzambe nanguya ozali nzambe nanguya olongisinga na etumba eumeli mingi bitumba bandabi. Merci très chers amis internautes partout dans le monde vous nous suivez. C'est émission avec Maman Israël la joie, Maman Yabana Mibali. Merci pour votre fidélité à ces programmes. Lelo encore une fois toyé parce que lelo tozana thème moko la réparation des Tchombo. Oui, mituni mais réparation comment est-ce que comme appareil tonini mais lelo restez branché parce que oso comprendre que Tchombo aussi est qu'on la réparer ce qui est du problème et maman parce que ba tout bazo tout na mingi par rapport ya ba kisi mais ba vivifiant les andenge nini rôle ya vivifiant na nzoto ya mona mobile les anini et puis bande ko mususu azokola azako avancer en âge mais Tchombo là ezotika la sima ye âge ezako ke liboso. Est-ce que pour ndeko bongo pe réparation ezali maman Azabel est bien présente na biso awa azope sa biso ba réponse dans toutes ces questions parce que ba question eza ebele bobengi Tchombo ya mukuse Tchombo ya muke est-ce que réparation ko ça na Tchombo wana réponse na kati ya émission ya lelo avec Maman Israël la joie Maman Yabana Mibali tout en vous rappelant que tozope sabino rapidement ba numéro de téléphone ya Maman Israël la joie okozwa yemoko personnel yemoko en privé pour que opposer ba question na mususu et puis soko za na besoin ba produit ba vivifiant et comme ici kayo zwami sans problème obenga maman na plus 243 89 94 42 825 et puis okoyo kobenge aussi na plus 243 9 98 87 85 95. Maman Azali awana biso présente sans plus tarder au passer maman parole. Maman Mbote Mingi. Merci Ming Dino Dioka. Merci beaucoup Maman Israël la joie, Maman Yabana Mibali. Lelo toye koluka yo par rapport à réparation ya Tchombo maman. Toye na thème oyo. D'abord la toute première question. Maman Israël la joie. Est-ce que c'est possible Tchombo oyo eza na panne, Tchombo eza na problème, Tchombo eza malade et zo réparation maman? Merci beaucoup Moussa nanga yango wana pour réparer bana mibali ba Tchombo na bango, pour réparer pe bana basi ba ordinateur na bango. Moussa la nzamba pe sanga yango wana. Moussa la ko réparer bino pe ko bondela na bino. Na sonya kaka ba Tchombo te, na sonya ka pe moi soit na problème ko bota, mon bala za problème ko bota, prostate, diabète, nani sida, cancer, nani tension donc ba maladie incurable et puis ba malade nous sous kelke na vie bisaka pe bana basi ba bassin na tolo na bango mwana mwasi lingimi supembe to mwana mbali mi supembe aveugle oza ko mona lisusu te yo pe mi fe fongwama ikoya mile donc soki na meki ko bimisa liste vraiment eleki ebele na sonya kaka Tchombo te kasi Tchombo nde lokola mikolo yo eza maladi moko oyo tozo yamba bakami tozo yamba eza kaka ya Tchombo c'est pourquoi photo le belango pona ba oyo pe baza kotungisa mana. Merci beaucoup maman en tout cas pour surtout pour la précision maman zo soigner ba bokono ebele ba maladie ebele mais ces derniers temps parce que bandeko bozo benga mingi demande na bino ezala mingi plus sur Tchombo ya ngona lelo moni to zongi lisusu na réparation ya Tchombo mais parmi ba bokono to ba maladie mama tangi so se retrouver na moko okogi ko benga tout au long émission to baxela ba numéro musu de téléphone toujours ya Maman Israël la joie pour que oyebana ko benga maman la première des questions ba kisi nini to ba vivifiant nini parce que to ba kisi bande comme ça la biso première fois a éviter que Maman Israël azana ba vivifiant et non ba kisi maman ba vivifiant nini ozanango ozopesa tango moto Tchombo ezana problème ya réparation. Bon ba vivifiant d'abord ezali ba produit on na sala pour na ko vivifier eloko oyo ezana bomo emulaite to eloko esi ekufi na kati ya nzoto ya mutu eloko wana esengeli baki esengeli na banzete te esengeli pe na bakisi te banzete to sonya nango ba maladi misusu mais Tchombo te Tchombo eko ezwaka lobiko na banzete te bana mibale belé bozo kanga ba oyo bomela banzete bozo pesa nga raison ma pesa yo banzete ba pesa biloko obaka na anise soyo ngo ntilo kwa pilipili Tchombo ezu solution te boza ba témoin na ngai
bino nde bokoyebisa bato nyonso te. En tout cas traitement ya chombo ezali nzete te, ezali pe produit chimique te, eza ba stimulant te. En tout cas traitement ya chombo ezali kosalama na ba vivifiant. Traitement pe ya maladi o misu esalamaka pe kaka na ba vivifiant. Traitement ya tolo ya mwasi po evimba ba vivifiant kaka. Traitement ya ba bassin ya mwasi po ya minene ba vivifiant. Traitement ya suki ya mutu esalamaka na ba vivifiant, très vivifiant. Yango wana omoni ke na mokili mobimba oyo bato mwindo na ba mindele ba chombo te. Mais gloire au Seigneur, le lonzamba pesi mayele na ngai wa bino mama Israël la joie pour que mwana mobali nyonso ya mutu mwindo na ya mundele azala soigner na chombo na ye na ba vivifiant parce que ba chombo ebele ekufi. Bon ba vivifiant nga na pesa kabino na kotangela bino nanu ba kombo nango na salela kibino bopikiliki démarrer na salela bino bopikiliki epesa ka force nzoto mobimba komanda na mututi na makoloti na chombo naye kosalela bino pour bukanda parce que chombo fwezwa kakanda esilikaka naye kosalela bino kubisa po chombo ezala makasi ekuba osoko koti yango mwasa santi ke bakoti eloko. Bon nasalaki lisusu lendisa parce que chombo fwezala chombo moko elenda eno ezala chombo moko ya pete pete. Nasalaki pe vimbisa na kolisa ezotambola ensemble. Eza na bato balingaka ko vimbisa pamba mais eza pe na bato balingaka ka eya kaka mulai. Donc yango nasalaki vimbisa pona bato balinge vimbe ya munene, nasalaki pe kolisa pona bato oyo baza nango deja ya munene po eya mulai. Ozomona soki oza na chombo moko ya muke mukuse ato botama ndenge wana to ekondi na maladi to bengaka biabia. En tout cas okomona ke vivifiant nango pe ezali bino bana mibali. En tout cas Nzambe azana bolingo kona. Merci beaucoup maman Israël la joie toujours continuer maman otangi ba produit ebele ba vivifiant ebele mais to kozwa ta mibale to misato o meka un peu kokota na biso na profondeur par rapport ya éclaircissement la bande ko nyonso baza ko la biso à travers le monde. Maman to zwa neti nanu vimbisa olobi etambola ranzela moko na kolisa. Mama yebisa biso na rôle ya produit oyo ya vivifiant oyo vimbisa na kolisa na nzoto to na chombo ya mwana mbali eza nini mama? Bon rôle nango ezali kaka po chombo ekola ti. Chombo ekola eya munene. Nde tolobaki bato musu bazokola mais ba chombo ezotika la sime ezozonga. Donc vimbisa na kolisa ezali po chombo ekola eya pe munene. Nasala pe kisi moko kombo nango lepesha. Wana pe esaka pe chombo mulai. Donc pona koyesa chombo mulai nasali ba vivifiant ebele. Pona ko vimbisa yango nazali bobele na vimbisa. Mais pona ko kolisa yango ya mulai nazali na kolisa na lepesha ba biloko na mibale. Mais traitement wana etambola kanzela moko na bopikiliki donc fozana donc yo mutozana ozana posa kokolisa chombo okoki kozanga bopikiliki te okoki pe kozanga pulbukanda te okoki pe ozanga démarrer te pona nini parce que tant que tozokolisa chombo il faut te prévenir force na. Merci beaucoup en tout cas maman pour répondre directement même la question moko na ngai na poser yo parce que ça ne sert à rien chombo ngo ezala mulai ezala kola ezala so munene mais zanga na force. Maman sikoyo maman Israël la joie yebisa biso eza munene eza pe na force érection pe normal. Par contre ba kisi musu ya bololo o mona bato ba melaka mais depuis na melaki si wana bololo na moni makasi na ngekenda érection ezalaka normal mais depuis na melaki si wana bololo érection na ngekenda. Mais siko maman yebisa biso you uzosala ndenge nini na ba vivifiant oyo ke mutu ameli yango na érection na munene na mulai na makambu nyonso ekomi normal na ba vivifiant oyo. Bon ba vivifiant na préparer kaka ba biloko eliesaka chombo bana mibali po to remarquer ba o baliaki banzete ya bololo na ba o baliaki ba misisa na ba o baliaki biloko ebele ba komi na problème ba o pe ba melaki stimula ba komi na problème ba o pe ba soignaka chombo te ba reparaka te ba komi na problème. Bon tant na étudiaki ba kisi ya bololo o bana mibali ba melaka po na chombo na remarquer que mwana mobali oyo tension na ye na nzoto eza malamu te tension ezali élevé to tension ezali ya kokita soki amelika biloko ya bololo okomona akozwa problème zoto mobili
akoma na nini na fatigue générale. Donc banda na chombo tina mutu tina mukongo tina makoto. Bon na ye kotala lisusu natali mwana mobali wazalaka na diabète soki azomela banzete azomela pe biloko ya bololo na tango cycle na ye eza stable te omona cycle na nini ebandi kobundisa nani bololo wana na cycle babandi kobunda bitumba omona tension na ye ekobeba soki bato bazoyeba makambo te bato bakokufa noki mpe bachombo ekosila na mokili bato bachombo ekoya kosila. Bon ntango nasali étude na bavene ya bana mibali naye koremarke na kati ya misisa mwana mobali ke eloko babengi mungwa na cycle eleka na bololo ya makasi ezoyokana te na misisa zokana misisa yango wana nyonso wana ntango natali yango namoni ke bato ebele bayebi makambo te na préféraki nasala bavivifiant les produits à base des aliments. Ntango nasali baproduit mpona kosoigne mwana mobali les produits à base des aliments baproduit oyo eliesaka misisa baproduit oyo esokolaka mpe mosisa na kati mpo misisa bana mibali ebele eza déjà bloqué na kati okomona baza kolia banzete bayebi teke bamisisa na bango mpe eza ya eza bloqué bayebi te bana mibali ebele mpe misisa na bango esilaki eliama na bainfection bayebi te naye kotala nalobi ozanga koyeba eza eloko moko ya mabe tikanga en tant que mama ya bana mibali nasala bavivifiant oyo ekoki kozala en permanence pour que bana mibali bavivifie nango bachiomu na bango pour que ezala ntango nyonso en bonne santé ntina kimobange. Merci beaucoup Maman Israël la joie, Maman Yabana Mibali, chers amis internautes partout à travers le monde, vous nous suivez. Maman, merci pour les révélations. Tant aux autres Bossali étude parce que aux autres produits, aux autres là au moins bololo bapia comme 600 euros, mai morobo milarayo moro place sur matiti moro liaka. Mais est-ce que basala étude sur matiti wana? Mine d'abord yo nzoto na yo. Est-ce que batala est-ce que matiti wana na babiloko wana yo liaka? Ezali kotambola de père na nzoto na yo. To melara nongo ka bimela mela tala conséquence. Yo moko ebi place okomi. Maman nazongi lisusu epa na yo maman. Yebisa biso sikoyo. Ba vivifier autant ezo kota na nzoto ya mutu. Ezo mema nini ezo yana nini ya sika o mutu azangaki po chombo siko ezo nga bon état. Bon ba vivifiant soki mwana mobali azo mela ba vivifiant ezo vivifier partout partout dans votre mobimba esika eloko eza kokufa to esika ba hormone masculine eza kokufa ba hormone wana ekozala vivifier donc pona ezokokende ko vivifier ba misisa ata misisa wana eza eliamaki misisa po bato musu bazaka na misisa te eliama kala esila na babiloko babololo esila na ba infection esila na ba mungu eleka ba donc yango bana mibali bomelaka ti te botika makambo komela ti nga nazokamwa na tangu ya kala bana mibali bazaka komela poto mais eloko ezokamsanga lelo bana mibali na tongo baza komela ti na sucre na nini na mapa batia manteka bapude mais euti wapi makambo bo euti wapi bien aimé mwana mobali wazali normal na vie olingi zotono ya mobali ekufa te lambaka mwa poto na tongo mela lambaka bambala na lobi na yo tokisa mbala te na lobi no lamba yango ndenge balambaka soso lamba mbala ndenge balambaka musunde balambaka mbala bo me mbala balambaka ngo che biloko nyonso na kati mbala moko na mai na mwa mungwa bon otie na mbisa kokauka soki ebeli otie na sani obandi komela supu ya mbala makokolo wana to mboma omeli supu soko ozolia mbala ya sukali fo oliaka yango ya mobesu ozoka mwana mobali oliaka mpe mwa basalade na bakarote eza mpe na biloko mosusu oyo ezosenga mwana mobali atafu na yango lokola kaka fumbwa abu ya sikoyo eloko nini oyo matiti nini oyo kokende kolia bilialia eloko oyo kolia lisusu eza kaka mwa litungu tozoka mwana mobali banzete bastimulant baboye na boye koliaka ngo te parce que il faut chombo na yo ezala en bonne santé tina kimobange mais na yo muto zo remarquer que chombo no ezobela déjà
yo atelier biloko nyonso nga nazoloba et ça passe parce que il faut d'abord commencer par réparer le chombo o réparer yango bomisango na ba vivifiant oyo na salela bino soko vivifier yango na ba vivifiant et ko so bomo ezupe makasale obandi ko batela yango malamu. Merci beaucoup Maman Israël la joie, merci na yo pende kozolanda biso wana tozo pesa o ba numéro ya Maman Israël la joie ko benga na plus 243 89 94 42 825 ou alors plus 243 9 98 87 85 95 tout pour ko benga na plus 243 85 21 45 803. Et ça va numéro à Maman Israël la joie au ko benga pe na plus 243 plus 243 82 83 70 504. Maman au PCBiso révélation tout c'est là parce que tant que solana ozo bimisa penza ozo kundola esiko yo bosenga ezali esiko besoin ezali. Maman olakisi même bana mibali bana na yo ndenge nye esengeli ba bana kolia mais na c'est pas na précision pesi moto a se retrouver déjà na bokono bana d'abord na ba vivifiant c'est apprendre au koyeba na ko changer kolia na yo ko batela chombo na kasi maman ebisa biso eloko nini oyo ekoyi kosala mwana mobali a se retrouver na bakawana alembi akoko kaka lisusu te chombo lali chombo komi sans position et comme na un coup deuxième coup difficile ba panne sèche bon bana mibali ezana makambo ebele comme ça bana mibali ndengwana bakaleso bolataka ya ceinture makasi beti okangi loketo lokola kiki chombo eza ko respirer te okangi musisana ya munene okangi misisa wezaka mipanzi okangi yango makile kokoma na chombo ndenge nini malamu olataka kaleson ya pete to lataka kilote chombo il faut ezala libre na kati ya nzola il faut eza na posa ya koningana te po yango pe eza na posa ya kotambola po mwa physique nango yango wana kokangaka ya chombo na bakaleson makasi te ko tikela chombo respiration chombo pe ndenge eza wana yo mwana mobali kangaka ceinture na mesure yo muto kangaka ceinture na loketo lokola kiki serré baseraka nde kiki oyebi kiki ti mwali bakangaka ngo bongo po ekima te bon sikoyo bana mibali bango bakoma okomona serré ceinture na loketo lokola kiki tika makambo wana bon eloko mususu okokotika ezali ba stimulant na ba misisa na ba nzete parce que yo kanaka nango na chombo te yo kanaka na chombo te eloko mususu koko boya eko melo na nzoto kolinga ka tension umela ona nzoto te boya diabète na nini ona kosukosu boya biloko wana elongo soko yebi ko soigner diabète te na zo biso ke diabète ba soigner ngo facilement soko yebi ko soigner tension te yeba ke ko soigner tension zali pas te o yo koma na kir moko à vie ya tension mais entre te ozo melaka ba nzete ke ba batela nzoto o umela mingi na mokili ya nzambe oza mutu a diabète mais tala ba forme ba nzeto yo melaka pendant koza soukir médical na ba kisno ya tension makati na hôpital bien aimé makambo eza ebele bo pesa ka bo tuna ka conseil bana mibali bolingo ya nzambe eza munene pona bino bolingo ya nzambe leki makasi tala bolingo ya nzambe ndenge ye ko révéler bino comment réparer le chopo excusez-moi comment réparer le chombo et puis comment ndenge nini ko batela chombo wana pour que ekufa te bon chombo ndenge eza boye eza na biloko ebele o epesa kango biabia eza maladi o ekondisaka chombo na yo komona ebandi kokonde ezotika na muke mukuse biabia nde ekoteli yo biabia euti wapi euti na ba stimulant euti na babangi na ba drogue ba masanga biabia pe ko uta na tension na kosukosu pe na nini oyo na diabète ya bekoko ya biabia pe ko kiko ya na nzoto mwana mobali so misise kangamaki na maladie moko bo soit émotion déception ba problème na mutu e ko bloquer misisa chombo ebeli tension parce que chombo ebela ka tension mingi chombo ebela tension mingi na tango mwana mobali moko azana souci na motema ba nervosité donc azana souci na motema
soit azana kanda moko boya makasi mwana mobala lala na kanda te donc babiloko ndenge wana ekopesa chombo tension et bloqué misisa okomona chombo ebambi kokonda ezokoma muke mukuse chombo ekoki pe kokufa ezokufa na bamungwa mungwa pe bomaka chombo mungwa eleka ndelo te bon chombo ezokufa pe na basukali ya makasi ezokufa pe na bamafuta po mafuta eleki ebele na kati ya misisa na kati ya makila na bagraisse na kati na yango ozoka bomonaka te ata bamakila tabaso botani na likolo wana omona ni bagraisse bon sikoyo bagraisse ya ndenge wana soki eza na kati ya makila na yo mutu makila ekotambola malamu na nzoto te okomona ebandi kosala ezotambola malembe na nzoto yango wana ozomona mpe bana mibali makasi bakomi mpe na baproblème ebele na bachombo donc makila eza kotambola malamu te moye ekende kokota mpenza na chombo ezali te parce que eza makila moko ya kilo eza kilo makila eza kilo okokoza lelo na diabète boye ale sucre tondi na makila ekomi kilo wana moye makila ekende kokoma na sexe eza te parce que sexe evivaka na makila ndenge tomonaka nzete oyo elonami pene na mai mvula te ekokauka te ozomona nzete oyo baloni na mabele ya makasi soko ozosopelaka yango mai ya malamu nzete wana misisa nango ekozala malamu me nzete wana soko ozosopela yango mai ya basavon ozobeta yango basete ekokufa nango chombo evivaka na nini na misisa na eza ebele epiki chombo lokola nzete pe makila ezo kokota na kati ya nzete bon sikoyo soki makila ezokota na kati ya misisa no ya chombo te ya makila ezokota na musisa ya chombo te ekomi lokola nzete elonami na désert na kati ya desert esika bazelo sikoyo yebisanga nzete wana ekobota ndenge nini chombo eza lokola nzete ezali na misisa chombo pe ezali na misisa chombo esengeli na bilia nango ozoka bilia ya chombo eza bavivifiant eza biloko eliesaka chombo parce que nzamba asala nzoto eloko nyonso nzoto na bilia nango il faut koyeba makambo oyo eloko nyonso nzoto ya mutu eza na bilia oyo eliesaka eloko wana mikuwa ya mwana oyo boboti po mwana akola mbangu bilia ya mikuwa ezalaka bilia oyo eliesaka suki ya mutu na mutu ezali bilia oyo eliesaka misu lokola bakarote bambila donc eloko nyonso loposo ya mutu eza pe na bilia nango yango wana bomonaka nga mama na bino nazwaki bilia ya chombo nasaleli bino yango mpo bachombo ebela lisusu te mais soki chombo ebeli mpo na maladi moko songolo pakala nakoswanye na maladi wana na chombo naswanye maladi wana na longoli ya ate ezali sida ate ezali diabète ate ezali cancer ate ezali prostate ate ezali tension ate ezali problème parce que bana mibali ebele na soigna bango kana conseil au moins nazoka nda kutanaki na problème à déception yango na zobela chombo nayaka koyeba bango à partir ya ba question na posaka bango et puis tango kopese moi conseil à moi muke lobiko yango ne bandi kokotela yo donc na ndenge poko ya ko vivifier ye aller à vivre chombo et vivre nango. Merci beaucoup maman Israël la joie, merci vraiment. Je pense que bandeko maman a pesi ba nani nyonso ba raison ezo sala ke chombo e banako bela chombo ezwa problème et puis alobi azo attaquer d'abord la source sika likambo bandelaki et puis ekozwa chombo yo oyo oliaka n'importe quoi omelara n'importe quoi omoni ba conséquences mais lokola misisa na banzete et yo kanarate soki yango misisa ezalaka kobongisa ba chombo ya bato ndelelelo bato bazo souffrir na ba chombo te yasolo po bamba makamba misisa na banzete bimi na mokilio ndeta bandi komona ba chombo ba bato ekufiti na ba kwenyo so avenir na ba masanga na ba bangi na ba oyo kombo nango nini ba drogue biloko wana ndezo pesa ka biabia sikoyo eza malamu ezo lembisa na ndenge ya pete. Bon, maman, sikoyo, eza l'une des questions, ils ont très souvent, bandeko babara, tout la maman Israël a joué question, eza que maman, après combien de temps, ou pendant combien de temps, oh, moutouazaki na bien, moutouazaki na panne sèche, moutouazaki na problème à démarrer ya chombo, koufaki, moutouazaki na problème à zoko matango mbati, même un coup na problème, éjaculation précoce, à cause de combien de temps maman y a réparation pour chombo zonga normal à comme quand vous. Merci beaucoup Dino Chioka.
problème ya temps ezo dépendre na santé ya mutu ndenge ezali actuellement eza na mutu mosusu tshombo eza kaka bloqué bon nakokozwa neti ka ya mutu oyo aza na tshombo na ye oleke ekola na ndenge ya liboso yango ekolaka na ndenge ya nsima bon mutu ya ndenge wana guérison na ye eyaka rapidement mpo bana mibali ebele soki aye monene tshombo eyaka lisusu liboso te ebandi kozonga nsima alors mwana mobali ya ndenge wana guérison na ye ya tshombo mpo eya monene molai eza rapide bon eza na mwana mobali mosusu banda abotama ti lelo tshombo ekola te bon na baka wana mibale mosusu eza koya mbangu mosusu mpe ezoya malembe bon et puis avant koréparer mutu tshombo il faut mutu na koconsulte yo soko oza na Kinshasa na consulte na Santonga Nzoto soko ozali na Kinshasa te na koconsulte yo en ligne na téléphone tozosolola na kopozo ba question médicale ebele ozoyoka et puis tant na kopozo ba question médicale na silisi na ba réponse kopesa nga ekoyedenga na calculer dose na koyeba dose par rapport à état na yo na quantité ya produit wana nde na koyeba durée ya traitement na yo po ozomona ba problème eleki ebele na mokili bamosusu baza na bamaladie ya cœur bamosusu baza na baestomac bamosusu baza na badiabete batension mosusu bahémoroïde bamikongo mpasi balibumu mpasi misisa kokangama misisa ekufa mpo surtout oyo aza na misisa ekufa ekoki kosekwa mbango mais oyo misisa deja eliama misisa eliama fo kobotisa misisa obotisi misisa bongo misisa na lokola eboti makila mpe bandi kokota na misisa wana. Merci beaucoup maman. En tout cas, bandeko nyonso boye ba na reposer question par rapport à temps. Maman Zaki tellement claire et précise à lobby en très bien. Ça dépend ya état ozanango et tango ko yeba na ko consulter surtout bandeko boza libanda boza na Amérique boza na Europe boza en Afrique mais à l'extérieur il y a RDC boza na Asie partout à travers le monde bozo landa émission ou na Maman Israël la joie donc yo on reçoit consultation non par téléphone en ligne ou expliquer maman problème na ngeza boye et maman ko yebiso quoi faire et à partir ya ba dire na yo malobo yo ko yebise nda ko yeba ke kaya ndeko eza boye ezosenga tel ou tel vivifiant et puis kozwa pendant autant de temps. Donc c'est comme ça. Ndeko X na ndeko Y baza na même kate traitement na bango pe ekozala différent mutu na mutu kozwa traitement selon kanae selon ndenge nini tshombo ne komeli selon ndenge nini nzoto ne ezali kotambola. Donc sans problème traitement eza pona mutu nyonso mais mutu na kanae obengi maman na ba numéro ezali affiché wana eza ba numéro ya maman 089 94 42 825 et puis 09 98 87 85 95 ou alors 085 21 45 803 ou dernier numéro ezali 082 83 70 504. Donc ce sont les numéros de maman okoyi na oyo obengi na o mususu oyo peut-être ezaki décharger obengi na o mususu okozwaye ayambaka téléphone ye moko maman tango lobi likambu ya temps parce que bandeko mingi bami bomi selon ba dire na bango ba question na ba tout loba akei ameli eloko ya bololo awa ba yebisaki 2 jours après 2 jours amoni résultat te 3e jour alongwe place azalaki ake rolia nzete kuna ba yebisi 2 jours lisusu amoni 2 jours eloko ta longwe ake komela misisa mususu place mususu akimile biloko ya bololo na misisa na koluka kaka tshombo ya malamu nde ebomi lisusu malamu maman est-ce que oswanyaka o réparaka ba tshombo oyo elekaki bisike belé emelaki bimela mais siko amoni akomi na suka lobi na kende pa ya Maman Israël la joie sexologue ba kawana pe maman oyebaka na koswanya yango. Merci beaucoup. Moto asi ameli banzete ayebaki ata dose te etikeli eta mosusu baacide babiloko mosusu ya mabe na libumu na bamokongo na bamitema na bandaka pa kopesa bango kisi moko na sala oyo na sokolaka nango kati ya moto ameli nanu baacide nyonso basalite ya banzete na ya bastimulant ebimi bongo na kovivifie yango akomi normal pe akomi mwana mobali oyo azali très bien oyo
ndenge bomonaka bamapa na bati basipe wana se bomaka chombo boyebaka te ntango nakoloba bo mama napesa bikila ya modeli bikila wapi bikila mponga nayebi te bachombo ya ntango akala lero wana bamindeli nani bayeki na baboulangerie bayeki nani na bamba te nazokotelemela bamapa te napitelemi bamapa te mapapa na nga me nazoloba nde eloko nga namoni yango na ntango akala oui nazoyebisa yo mpo na ntango akala bato bazalaka soki alamuki na ntongo akamati mbala atokisi to alambi nani balambi potopoto na bango bameli ozomona bosikoyo bato bazwa prestige kobanda prestige ekota makambo ebele ebeba na banzoto ya bato okomona moto aza kolia bambiso basi bambomaki yango na baformole natelemeli nanga bambisi te bokoka kobomanga pamba oyo eza makambo nga nazomona na bababilia mosusu oyo eza deja na formole na kati bo eloko deja eza na formole na kati ya sikoyo ekokende koformule yo chombo kokufa ekauki biabia yaka te ye misisi ekufi ozoma makambo na azoloba boboma ngai te oyo aliaka ye na biloko wana alia na ye me ngai nakoyebisa yo bafresh ezali na mboka oyo tomona bato bazoboma bangombe bataba basoso ezali biloko eza ebele oyo mutu falia na ye mutu akolia mbisi na ye akokaka papa akolia yango ozoka bon nani mutu akoki kolia bambisi ya fleuve to bambisi océan oyo nanu bambomaki yango na baformole te papa eske eza mabe bon siko soki yo omoni ke yo oza na bambisi wana te pondo eza te matembele eza te ndunde eza te papa ndunde biloko kolia eza te mbike eza te mbambiso eza te makayabusa ezali biloko nyonso akolia ezali mais yo muto mesana na yo na biloko basi bambomaka penza ebandi kope kwa mbome yo bamisisa na nzoto okomi na batension okomi na bamisisa ekufi en tout cas yaya na telemeli na ngai yo te na pesi na ngai yo bikila te na peso bikila te mais eloko nga na koyebisa yo ke nzamba lobaka na tie liboso na yo nzela ya bomoi na nzela ya kufa mpo na nzela ya bomoi ya chombo yaya okomona chombo na yo ekovivre longtemps yo pe mutu mwa yo belaka pamba eza te soki mwana mobali olamuki na ntongo okoki kolamba potopoto ya mwa masango ozwi mwa manyoko kaka moke otie yango baloli oyo kozwa mwa miliki otie na mwa sucre omeli okotonda te papa okotonda te olambi mbalano ata ya makokolo okatikati yango malamu ochembisa kokauka na baepisi nyonso osali otokisi yango elembi okomela supu wana oye kolia mbala omeli mai omeli nani ozoka bon okokola kozwa mbala ya nini oyo ya nini langa mbala langa nde balambaka donc mbala langa ezali richesse munene mpona chombo ya mwana mobali epuis ntango mwasi no azotokiselo ndenge wana azwa pe ata mwa badongodongo misato akata na kati wana bon toke nanu na baefisi formule baproduit chimique oyo basi bakoma olamba eske balambelaka biloko akolia na produit chimique eske baepisi oyo ya naturel ezalaka te bon okoloba na nga te onga na poto baepisi eza te poto episi ezali papa bon okoevite kaka baoyo ya chimique bon okozwa le naturel poko olamba biloko na yo ndembi ezali nani oyo céleri ezali ba concombre ezali ba matungulu ezali ba biloko moko oyo nano ba kotisango ba produit chimique na kati te ba muscade ezali olambi biloko na yo avec les épices naturelles mais soki ekomi oyo épice na kati ya mulangi baya kosopa wana eza susu épice te oyo nga na ndimelaka mwa mokeke batiango eloko ya mabe na kati te eza bobele tangawisi na nini oyo na kombo nango nini tangawisi na pilipili ya poussière na oyo kombo nango muscade wana nde baepisi na ndimelaka te batiango eloko mosusu na kati te mais oyo asalaka yango ya poussière ndenge wana azwi babiloko babiloko mosusu ya mabe lokola baposo ya nzete anikiniki yango bakarton atie na kati oyo wana mpe azoboma michopo ya bato bon mpona koevite kaka nyonso ntango ozolamba biloko na yo mpona baepisi oyo ezali naturel okolamba biloko no ya naturel
okolia yango oza sûr que ba vivifia na yo eza naturel. Merci beaucoup maman. En tout cas, vous avez vraiment une bibliothèque née dans l'Obaka. Ils ont très difficile aussi. Ça n'a une émission de 30 ou 45 minutes parce que à chaque fois aux fungola tellement biloko ya sika, ils ont poussé, ils ont toujours poser des questions par rapport à internet nyoso bazo landao partout à travers le monde. Mais maman, s'il faut aussi ça lelo, ni nous conclu au dernier mot na yo par rapport à émission lelo, aux ebisa na bande ko nyoso balandi biso partout à travers le monde par rapport à témoin tolobeli lelo, il y a réparation. Maman Israël la joie. Bon, pour la réparation du sexe, na sengi na mwana mobali nyonso ozo remarquer que le sexe na yo pardon tozo benga ngo chombo soko remarquer que chombo na yo eza na mwa problème moko sérieux eza ya kolemba soit eza muke mukuse ezo kokosa rapport sexualité to ozo remarquer que chombo ezo tellement mais oza na ba fatigue générale ozo kokomatela mwasi na yo te benganga na ba numéro na ngeza affiché dino dio ka CPS bino yango na munoko vraiment ko benganga soko za na Kinshasa yo koyaka kana avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Mola et sika na reparaka bana mibali bachom avenue Kimbondo numéro 164 na Bandal Mola pour na réparation ya chombo na yo réparer yango malamu ko sala tele ko mwana mobala benginga mama na liembala mingi na moni eloko te yo réparer ki chombo yango chombo tango ozo eza kobela réparer yango nano tango yo ko réparer yango sisi ko réparer bongo okobatela yango malamu po ekufa lisusu te. Merci beaucoup maman Israël la joie, maman sexologue spécialiste na makambo oyo azo tatonete azo ba makambo azo maîtriser avec plusieurs années d'expérience à vandi na domaine oyo. Ce n'est pas que hier azaki au sala makambo susu et lelo à s'improviser na makambo ya réparation na makambo chombo non eza makambo oyo azo maîtriser depuis plusieurs années azo ko sala yango. Merci vraiment maman par rapport à la réparation de Kolandi biso ceux qui mutu ke baby ba memango na garage pour la réparation. Ceux qui peuvent chombo baby ba memango pour maman Israël la joie centre Tonganzoto pour zo réparation makambo zo nga normal ki maison nga la libala ndako evanda malamu musala pe ki bien pour ceux qui chombo zo marché te et me rappeler ba conséquences délai tina famille tina musala ainsi de suite. Merci l'équipe technique d'été maman, merci pour la disponibilité malgré ba occupation na yo mais oyambaka biso toujours pour na intérêt ya bande ko balandi biso ba numéro maman ezala qui affiché topé sibilo ngo continuer na ko benga maman. Merci nzamba za na bino. Au revoir. Au revoir. Pour RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.